Boboto bonde kolabino bala mission le Congo est pour les vrais Congolais mission tobe kaka mingi di solo kati ya mboka Congo potala kaka Congo tozana mboka mususu te lokola RTC c'est-à-dire République démocratique du Congo. Voilà pourquoi nga John Kabamba les vrais Congolais nazana poto développer ba actualité ya kati ya mboka na biso Congo yiki kezama kasi bana Congo boyebi bino moko ngambo ya côté à Lamuka déjà kuna tokoyoka ke non bako rejoindre déjà ngambo ya koloba ke président de la République oyo azali Eli Félix Antoine Tshisekedi ye wanande bango basili kondima et puis tokobeta lisusu actualité oyo ya état des droits. C'est en réalité état des droits oyo wana Congo Félix Tshisekedi asila ikoloba ye moko na discours reste à remettre en pratique tout et puis élection il y a ba gouverneur na ba sénateur Tokobetango na mona Congo moko na Congo ya honorable Mike Mukebai tozana e awa bote wana mode bonne santé madame voilà au lobby santé malam pendant que déjà na la muka kuna yiki kezali ba lobby que non bino batu ya ensemble bosi ko ndima mona Congo Félix Antoine Tshisekedi lokola président de la République wana ezali bakuto tutaki na lokasa oyo etangamaki na ensemble moko amibale simana yango mokonzo ya biso mokambi ensemble asa lobby nungu esili na likambo wana asa lobby Moïse Katumbi a lobby bino bobeta ka libaku mona Congo soko ezaki libaku to beti soko mokonzi abongisi nzela mabe wapi kasi babeti libaku mokonzi abito na lamuka ensemble et ali mobima na lamuka tokozela poso ya sima po bakonzi ya lamuka bakutana basolola mokonzi na biso asa lobby bino bapanzisa ngo besongi bokoba ensemble andimi ko kende pa Afrique to kende osani kuna tango kende pa Kabila biso to tindaki mais kasazaki pe ndeko na bino lit na bongo ndeko na bino zaki c'est de faire partie Kabila bongo yo pona yo Kabila ke voilà ba élection ça Kabila ke le président de la République tena ko tuna Kabila ke pona yo tango to ko tuna fe tobi balobi te Kabila ko va na Jerem kuna Jerem elinda ko balito ba tekelaki soko batelaki ete etali na bango bongo bandako ya bulamatari yo na kati wana ya lopango wana etikali Félix atikeli yeponi ndako ba ko benga ndako ya président ya conseil législatif loko ndako ya président ya assemblée nationale ndako ba ko benga messe des officiers et sika ba konzi ya mampinga ba ko vanda comme moi kopo ko sa mama maso to za ko kenda pe milulu ya mabala kuna ba ko futisa yo futo sali milulu on sepeli to ko kenda kuna atikeli yango Kabila po tuna ni Félix tuna bato ide pesa bino pe boko okela bango mabo tuna bango biloko ba simbi yango po batikeli yango Kabila po yo tuko bate Kabila ke omona ki ena ketake pa lit obosali elongo na ide pesa to salaki etumba po na mbongwana ya solo organisation ya ba élection po na mbongwana élection et salami. Voilà pourquoi lelo komi honorable mais eloko nini oyo ekolakisa lobby ye moko Félix abaki nini lobby bolandi yango te na bepa bapanzisa abi esengeli te ati informateur po batala soki ya solo bato Kabila bala majorité poto yebi ndenge mapondo mesa makibe mo boyebi ye moko azolo mapondo mengo mabe bongo za ko balangai tango ya lobby yango yoki te lobby tango lobaka yo landaki te ye moko moto batie mokonzi ako bate mapondo mengo ezaki ya pole te yo yoki ete okako bambolanga ngo ndeni kende ko tuna ni ye akende kinga kati ko lukani liboso te babimisa makama mapondo tuna ni yeso akende kinga kati tamba moko te tuna ni ba IDPS so bakolo ndeko esili ok bakende ni nyanzana bango biso pe ya biso mabete moto akoloba te apekisa bango basala misala te réalité basala biso to apela misala biso to kosala. Voilà, merci beaucoup Mwana Congo, toujours continuer toujours lisolo kati ya mboka lito bozo sala na Martin Fayulu ya kokende na ba province et ça pour la finalité nini Mwana ko eza ko sala ba plein biso ngana to eza nini ngana yokela ka bayindo mawe mondele soka kufeli ndeko na nzela ya molili eyebani te akosala ta mibu tukumine akobunda po ayeba solo etumba ya solo ezaka na suka te ezali combat pour la vérité
Et sengeli bosolo yebana. Bosolo ezana esike suka kate soko ko bundela yango. Oko tuna biso soko ezana tina nini? Tina yali ya bosolo. Et tumba ya bosolo ya kana suka te. Boko ko sala mobu moko. Mobu zone. Te solo bima. Te solo bima. Tango ba ibaka eten Tshisekedi elonga na ye. Na mobu koto yimba na zone na moko 2011. Si bato bomba kama awa eten Tshisekedi akufi solo bima te. Oyoki tete na banoko babeli. Tango ba na matanga ba abito matanga ya mokonzi ya solo ya Kongo. Ebima te ekobima. Ya nkuku ekosuka wapi na mpwasa. Ekobima. Toyebi te bato mosuba ko bange bima. Po bako kufa bako zanga epa ya kotanga pendant que bino na bino déjà na ensemble kuna baiki ki komo beta bino na bino. Ah biso na biso wapi. Soko zui bato nyamu nyamu lokwa Delice Sanga. Moto azanga nzela tata parce que na kati ensemble aza quand même aza mokonzi nani moto akotambola mbeyambe ya mokonzi zanga ndeko koya kobanga makambo te moto ndengo ana azanga nzela yo koba mokonzi zanga Delice Sanga mokonzi nani tozu toyebisi Katumbi akatalika mwana soka kati yango to tokosisa ngo biso koko moto azanga nzela azanga sot alobaki te akei epai ya cash moto oyo nakotuna wana za la parti politique nazotuna aza la population aza nini aza la population aza nini na e mwana Kongo monite ke soki bokabo tika toke na malembe na mwana Kongo tika toke na malembe ensemble ko tika toke na malembe ya liboso tango alobaka te ngai nakei na ngai epai ya Félix yo elandaka ete alobaki akei cash boni parti politique na tikalaka tikana lobala et alikamba soni yo ke yo tiki akendaki nango tokotika nango ezanga bato boni mwasi na bana ende batikake pa na biso akendaki akomi kuna bomoni ye pe ye wana pembe na Félix akoluka azwa soki mwa libonga soko adwi te mba mosusu ye wana zone boni ozanga soni bo et puis ko bate ya za na parti pour ngaza na parti politique monene ngaza moto MSAAD toza ba député tukumisa to na mini yo ko tangela ngai moto na lingomba na sali peka na ye moto ye moko ba candidat na ye ba ko futela ye mbongo na Moïse Katumbi yango bokonzi yango ya parti politique yene candidat na yo ko ya na ye moto muso futela mbongo tango asaka parti politique na ye Katumbi mutati ndaka ye omoike na lobi na yo na ye bino yiki ke zo beta bino na côté ya cash ba ko sepela mona ko monike bino na ndeko botika koluka ya biso makambo c'est sanga na Codé Lubaya tolingi bango te atamoke na koyebisa mokonzi Moïse Katumbi na mbuta mutu Pierre Lumbi soko bolingi kimi ezala batata wana bambeyambe ya mibale botia bango pembeni boko tukisa biso libango bawo batikali na kati etumba na boyambi na bosemo bamona bambeyambe yo bakendaki bazongi pe na soni te bakeli boso na biso baesu bakonzi na biso te esili bana ya lamuka bana ya nsambe boyebaka yango bato wana baza na biso te bakota esu ndako te bakenda mona Kongo na kobengana wana bokoiske botikala bino moko ebongo ndenge tokoyoka soki oyokisango ke Moïse Katumbi Tshapa komi na etumba malamu boza bato asolo misato bokotambola na nzela bosembo te bozala na bato ya moyibi bato ya lokuta kama soko tokotika misato na nzela ya solo ngai nakotika na misato wana bozala kama na bato ya lokuta o bakendo teka yo lokola Yudas atekaka Yesu wana te totika ata misato kasi na nzela ya solo nakondima yango te nkama na kati ya nkama wana soko otangi moko ba misato otangi Delice Sanga moko ba misato otangi Claude Lubaya tete toboyi kala mingi ta wa Codé Lubaya uti mboka na bango maponomi avant le Claude Lubaya ngaza obanzwa moto moko dasina yebisa Codé Lubaya mokomoso abi j'ai beaucoup de considération pour vous mais si kana moni mzapenza mawa auti awa na Kasai na maponomi aya avant ici bato lingomba na ye ngaza baninga lingomba na ye abi na bango ko banda lelo to komi bato akashi siko azongisi su bango habité to zongi bato ensemble Codé respectez-vous monsieur. C'est ridicule. Quel ridicule. Batolingoma na ba ko sekayo. Les mêmes.
Oh, il y a bisaka bango te to ko ba. Voilà, moi la Congo Makeba, c'est vrai que au d'abord par quoi attaquer, pour attaquer Félix Tshisekedi lelo pour attaquer sous délit c'est ça beaucoup. C'est que bino mosala na bino. Mosala no kaka obese pour attaquer, c'est que bino de mosala na mabete de Mike voilà. Tolingi komona délice sanga te to ko bisaka tumbi na mbuta mutu pia no bakata lika soko bakati yango te to ko katango na nzia na biso moko musu te katumbi akola muka ayoki te kuna ba okata yango e ko zamala mota moko nzia kata boye moko alinga te biso to kata yango na ye na mbuta mutu pia no bakata yango tolingi bango te po basi bakendaki a mbuta mutu na ngai moto kei na ye e pa ibomengo ezali siko akei kuna eloko akoluka ta pour Félix aza tala na zela bisa voilà tala bato IDPS bali bokawa bango so fesa pesa bango esika siko c'est ça akei akomi kota bi na kozwa te na zonga ta mo mokena ipaka tumbu biso nde fulu soko okei te bosotonyo toboinde toboyi tobite to ba santo kasi tolingi tete totambona bato yo bali ba Yudasi bako bomisa katumbi voilà mona Congo au moins te katumbi ye bate bato wana bakoteka ye petit à petit tala moto wana soko yebite voilà toujours le malembe mona au moins te que petit soko yebite ye azaka moto ya Néhémie Mwilanya na Genève bakangaka ya zotindela Néhémie ba texto makala nyeso no lobaki otepola sina lobaya kaka lelondo voilà voilà ke malembe zela yondo landa te tango bakendaka kokosa katumbi te tika ndeko moko akota makambo ya dialogue ya kanchati sima bayeko kende pa ya Néhémie bakeko kwa miso na lobaka yango yondo landaka yango te ngai makambo ya kisesanga na bandi yango lelo te bango bakonzi te bapekisanga bango nyonso tika mokonzi apesi ye elikia tika na bandi bango lelo yondo landa te moto anyamunya na bandi bamakambo ne bandakala yebe ko kende ko zonga bako lukesi yo yebaka ita kendaka tango kendaka dialogue concertation à du peuple. Yo zaka wate. Si bakendaka na bakulutu makira na ba Germain Kambi. Avec Odjong en opposition pour ba pesi elo côté. Mona Congo petit à petit. Odjong en opposition pour Kabila kosaki. Petit à petit la mukana ensemble na bino beaucoup comment impopulaire. Pourquoi impopulaire parce que population a baillé ba discours na bino azala posa ya kimia bokenda kokotsa dossier na cour constitutionnelle à Katiango ndenge mususu boke kokotsa na Union africaine boke koyoka kuna keno muto bokokotsa dossier yenda zali deuxième vice-président jusque la suite ezate kakobinisa bango libano monte que yiki kezas konne na kanabino wana motuno tuningai e yano nango ezana bilili o ba biso to komenini impopulaire yo take tandokete bilili wana nyose pa mata tambo yo mona gango te na ko yano la ote wana motuna yanko o koma mopanzisa ngo ya bolai yanko bilili o mata uti te mwanda yo mona yango te bilili wana na yano la te wana za motuna yanko délice sanga pe fait partie à population monako nani soko ali na kati déjà tangu ya soki kuna tangu yebake alumwe pe na masse ya population parce que il est parmi ba mobilisateur mona Congo Mike voilà toke malembe OK et sika mobilisaka kisasa na ebite na mboka na bango soko akei apesi mai mafuta mungwa bato bakoya biso tobito esu na posa na yete ye pa satalisaki biso te na posa na biso te to sengi ye tata zala moto asoni kenda oyoki kenda ngapela na banda moto ya zangi te kolia ndoki nga bongo na ke libela oso kenda voilà tala non caméra yebisa population procédure na bino na Union africaine esuka ndengeni tala population nakotala bango nakotala bango ezali etumba to tiaki lokasa toko zeba ya nola biso bayo tala bobiloko elo toyebiso te eli etumba mpona solo eli etumba na yebisi yo Etienne Tshisekedi ntango akufi ntango banoko bakenda matanga Etienne Tshisekedi babini toye na matanga ya mokonzi ya solo balabaki yango te Tshisekedi asa akufi solo yekobima bato ayinde mpe basepelaka te babi toza koyebisa binini eyekobima nsima mibuboni loba na ngai mibuboni motoba 6 ans vérité ekobima
na 2017 tango muta akufi banoko babi toye matanga ya tata mokonzi ya solo oya longaki na maponami solo yoko bimasima ya mibu boni mibu motoba bato ayite pesi moko basangi nini basepelaki toza kokenda na lombango te malembe solo yoko voilà, mon Congo, tout le monde déjà chef de l'État, pour quitter tant de population pour réclamer la grève, tant de que salama, tant de population pour la chef de l'État pour quitter déjà gagné confiance il y a population. Est-ce que au nom il y a pas si population comme beaucoup de koyate, beaucoup moninga la bino ya opposition pour de peur que la population a se retrouver témoin la Congo. Il y a les bosso na sepeli, sokazo kenda soko ba imboka bazui. Pasi avec kobonza bango ko consoler bango ezali likambo malamu même ya Moïse Katumbi ezali likambo malamu tunenga motuna tikana yana kasi lengo bate ninga ke ikuna nde pasi balimbo kesini te balimboka basepeli akebe kotambo akotala wana ndeko bolingi démocratie ekufa biso nyonso tokenda ye moko Félix akepa Kabila ayebisi bino te nazali partenaire na Kabila ye moko ayebisi bino siko bino bolingi biso pe tokende pa Kabila oyo basola na Kabila sa yebisi yango ayebisi biso yango alobi tozali ba partenaire na Kabila abanda koyebisa yo partenariat na ye na Kabila bo moko bakomi nango eza ya nini bono lingo mema biso lokwa bon taba bon meme boy engunduke uti boyo train et pas uti to yebite et pas yo kende yebite biso to kota na katika ndeko maki pona yo olinga alo bandeko Kabila za nani na lobi boyo pona yo biso to bundisa Kabila est-ce que baza ba bine bi c'était ba moto lobite ye akomisa Kabila ennemi azate aza monguna te ya koboma to lobi boye biso to lobaite Kabila kende ya lobite Kabila za partenaire na ye biso doki na posa te Kabila aza tuna bokonza ta mokete siko partenaire na ye na Kabila yo yebi yango eza ya nini basololi nini na mbuonga na nango boye moto akeya seli kamboda na Kabila simabi ote mukeba yaka lokwa moninga yaka tokota yo okende likambo bongo bakendaka likambo yebi moto na makolo ya lingomba ya Félix na Kabila yo yebi yango ya yebisi biso yango ayebisi yo akenda nina ye moko na Kabila soko bakenda kotuta na so na libulu so bakokoya etali bango soko bakobika etali bango biso toboyi pe démocratie ekosenga te bato nyonso baza nzela moko te mponi bolingi biso nyonso tokenda nzela moko bolingi boma démocratie mponi biso toboyi mpo toyebi te Kabila moto abomaki mboko na bosali na ye na bato na ye tokovanda na ye libonga moko te soko toboyi kovanda na Kabila libonga moko na politique engo bate Kabila comme ennemi qui a dit ça koboya kovanda na moto po abomi mboka engo bate tolobi te baboka ye na libulu baboka ye na mai toboyi kovanda na ye po mosala na ye eza mabe misala na ye mabe bato na ye babomaki mboka na ye tata mokonzi so bovai na ye mpe bakobomaka esu mboka yango toboyi ye Félix andimi Kabila tozana bokeseni mpo na nini bozo kondima yango te ezali démocratie Félix andimi kotambola na Kabila biso toboyi tolobi te Kabila aza ennemi te sengeli kozwa Kabila na bato Kabila kobwaka bango na ebale te toboyi nde kovanda na bango libonga moko mesa moko pour makanisi na biso na bango eyali ndenge moko te tokani voilà mona Congo makikeba imekana expliquer population ya yo litezani ya kokumisaka Moïse Katumbi na kokumisaka mwana Congo Martin Fayulu to lit na yo eza obe nini mwana Congo motuna na yo tango yo moko déjà au komilobelela déjà que non au féliciter Bachao au chef de l'État à Kosala c'est déjà te ko tout ça va libakute na lobby so ko sa mosane au sa eza malamu pona ba imboka na ko pesa ye lokumu ate tango ko tuna ngai motuna wana omoni mosana nga ko yembela ka Katumbi jalelo oso mona ngai to na yembela Fayulu jalelo na ko pesa bango makasi pona etumba ngana moto jalelo te jalelo so kwa posa nango kende lukama bato Kabila tango lobi basaki makambo ekena nzela o bayimboka basepelaki te tango na tombokaki na tuna ye Katumbi te na boyaki yango pona mokela mabe pona mboka na ngai na moleka mabe pona lamuka ngana moto jalelo te na kotika koza moto jalelo te soko toko tamwa moto nelongo eya pona bolama Kongo abuo pia voilà mona Congo tobeta lisolo ya élection ya ba gouverneur na ba sénateur tango
bokendaki et pas population bobisi bango bo voter bato bo voter biso pour la polote pour la mbongote kasi bo voter biso pour la makanisi mais balobi bino ba député provinciaux bokomi ko voter bato pour la kanyaka balobi voix na bino moko et pour opesa yango et pas ya moto boko senga kala plus jeep ndeko na ngai Mike Mukebai monite ke no bino pe bozaka ka nakoyanola yo ndeko Mike Mukebai nakoyanola yo pe nakosenga yo te opesa ngai pe nzela na makambo oya maponomi na ngai esika nakosamba voilà répondre na ndeko voilà nakoyoka mingi lokumu na biso Mike Mukebai yo batu bakanisa tokei malembe exemplaire tokei malembe pe bino nyoso tout pour voter gouverneur il faut 40 000 ndeko na jeep mwana Congo ndeko tokei malembe ndeko lokumu na biso ebebi babwaki yango na potopoto ebebi to bobebi si bala mosusu ba mosusu na kati na biso bakosala yango kasi nga na yebi yango te soko bakosala yango ezelo bakotelema ndeko tango bakobate bato bakosenga na ba jeep po moto bapona ye na assemblée provinciale aleka esengeli mingongo tukumi ba na mitano jeep moko to ba $50,000 akopesa bato akomisa misoboni bobandi eza pete o bato bakoloba bakala nzela bato babandi te apete misolo wana moto azwa bimisama te ndeko nao bakoloba ya kokosa pe eleki mingi soko ya mabe ezali esengeli kotelemela ndenge moko esengeli kotelemela bato kwa bayesi likambo wana makasi kokwa bada bombola tango ya yaki pota aza candidat sénateur azaki ata un député provincial moko te makanisi ya moto ezaki ayiba ba député provincial ya bato ali député ya ngomba na ngai MSAD toza ba député ya IDPS ba député ya FCC ye ba député ni mayali wapi ayaki na nzela ya moyibi po ayiba ba député ya bato ye nde makanisi mabe ayaki po ayiba ba député ya bato asa ba benga ko ta effacer débauchage tango etamboli te na bato akutani na bango akomolonga ye moto aki na makanisi mabe nzela moyibi ya na kati na eze pa na ngai te voilà. Eze pa ba député provincial te merci beaucoup mwana Congo ata sokolo bibongo mais so ba vérité eyebani monte yiki pe beta yo mais kala o expliquer population ba voter massivement au bini député provincial bakati ngai na députation nationale yango kastoko lobate tango bini député wana omoni seni mabete omoni Corneille Nanga mabete mais tango ya présidence wana nde olobi Corneille Nanga olobi ke no bache moto ya bocha ozako bika po yo puna otunda kama mituna bato aide pesi bakako funda te mokonzi bango babimisi ete boni bato aide pesi bana na bakako funda soko maponomi ezali ya solo Jacquemain moto aza mokonzi ya makambo nyonso ya maponomi ya IDPS akofunda bato te kende otuna ete boni oyo kofunda ebongo ozondima ya Tshisekedi kende otuna ete otuni ngai pete kende otuna Jacquemain yo ondimi bokonzi ya Félix ebongo boni obite na oyo yo nanga kosi e apete kotuna ngai kende otuna Jacquemain okende otuna Jacquemain te na bato aide pesa bakofunda ngai na députation provinciale nga mona leki moto aide pesa afundi ngai mama perpéti kabuka afundi ngai eyo baboni kendo tuna andimi ya Félix ngai afundi ngai kendo tuna bato aide pesa po nyoko susa moto na epa ngai boni mama perpéti afundi ngai kendo tuna ni ndeko na provincial mama perpéti afundi ngai pe mwana mobali moko Jésus Noël Check moto mibali akomi na lokasa na ye babengi requête akomi na requête na ye oyo amemi na cour d'appel te alongi na 1732 voix tala moto ndenge akokosa 1732 voix nga nasangisi ba PV ekoki nyonso te esali 65% de PV ekomi 2118 voix nasi naleki ye tokei na kosamba bato aseni baye babi Mukebai moto alonga tokomi déjà presque na suka ya émission na biso tala caméra et puis yebisa population dernièrement na nini et puis ko assurer bango nini voilà ngai na lobika kate tozobanga déjà bana kisasa ezala yondo région ya kashte voilà bana lingwala bana kisasa bana lukunga mingongo na bibo pesa ngai oyo ya lingwala botala moto Jésus Noël Check alobi ye moko tazi 1732 fois
Seigneur l'obite na longi na 2850 fois akomokota banzela ya monini pour na kanyaka na yebisi bino moyeba na ko bundela ebonga bopesenga bana lukunga pe lokola na ko bunda oyo ba eko yibangai na bato ya UNC Vital Kamerhe bako pesa kama moto alobaka te akondola la pombi na Assemblée nationale potini awa passe awa yango wana ngai nazali lamuka na kotelema na kokenda te suka na kobunda pona ngai te pona mwasi na ngai te pona bana na ngai te pona Congo bana na ngai bakozwa pe lifuta na bango pe na kati nazali lamuka to kokenda nango pona etumba oya biso ya mbongwana ya Congo nali na posa okende na cache terre baimboka bapesi ngai mosala ya motindami oyoki ngai na mosala wana bula matali ya kofuta nga mwa misolo ekosalisa nga te nabika nasala mosala oyo bapesi ngai mpona nini esengeli nakende na kashe yo koloba yango na bango nzela moko te kashe baza na kabila ngai naza na kabila te bolimbisani ngai ngai nakoya kuna te lamuka mpe koya kuna te katumbi mpe alobi te akoya kuna te ozoréclame mais ozongi suka na cour constitutionnelle ebongo soki barépondre te natuni yo nalobi na yo te nalobi no boye motuna ozotuna ngai awa liboso na yanula yo kende kotuna yango Jacquemain Chabani voilà dernier mot na yango wana na sina nazali lamuka bana Congo tozali lamuka bana diaspora na malili bokotelema bokotambola bana Congo na pasi na minyoko bokotelema bokotambola tozali lamuka toali na boyina moto te toali na bonguna ya moto te tolingi nde pole makambo esama na pole yango wana esili merci beaucoup mbala nsima soko oye na bandobimisela yo akoro wana moke moke makambo bakomi na kati pasi babandi koyebisa biso yango na bandi komona yango nasi nakotaki mwa ndambo na kati pozwa nsima to okuna na kobimiselo ndambo. Voilà, merci Kakanes na lubake mission na ngeza baleine baliaka ina mokolo moko te ndambo nde baliaka baleine na botikolia parti ndambo baleine ya côté ya lamuka et pas moi na Congo ya baki mukebayi azali honorable député provincial tukutani mokolo ezo toujours sur Canal Mercure Télévision, la chaîne de tous les vrais Congolais. Merci et bye. Merci.